Tikanga na sala bezo ya motema nanga soki na ko sala botikanga na sala ya soki na ko do na do te mwasi nanga na do te mwasi nanga osimbelo ko nanga ngapena ko simbelo soki omekinde bore nanga ngapena sheralo bakali kambila teo na senze tambilo ke kolukanini Esende bukaena ko esende. Le 21 septembre, avec Héritier Watanabe. Le 21 septembre, rendez-vous à ne pas manquer la scène musicale avec Héritier Watanabe Motona Tembe. Invité au DJ Mombo Chamboka. Bayate Barata. Merci DJ Mombo, si bon séjour à toi. DJ Mombo, je suis à Paris. Première fois à Paris, première fois mon Ngombia Bokolo Bani. Bon, et ça donc. Naza na sengo mo ya makasi, naza vraiment na sengo makasi. Ya romo na Paris, otoyo kaka na sango, lelo nga mo na epe ofuta nyongwa misu na komi na Paris. Et ça linga bien pour Héritier Watanabe Papa H. Donc, linga la kaki ngai ki romema ngai Paris. Et ça linga pe bien na yo koma pe na Paris na mon pe ba fan na biso, o ba linga DJ Momboshi donc ça linga bien makasi fort. Comment Paris onde? Paris na monango kitoko makasi o mana yo kana sango na vraiment ko vivre ngo vraiment somo. Bongo kamokili. Moga indi minute donc ne tozoloba. Gokana buki Gare du Nord. O sa base Gare du Nord za mabele. Mboga na biso gokani afansa masolo ya serie ba wera. Azongi si Gare du Nord. Donc, base Gare du Nord, banane surtout le 21 septembre de Zagoïna. Il y a Makamango Roki. Lelo, ils ont bololo. Babi Lelo, Lelo za la team Wata. Lelo za bololo. Donc, Naïb Sayoke, Mokonzamboka et Borikoti. Donc, rendez-vous le 21. Le 21 septembre, bêta pièce maintenant sur ce bomba. Rendez-vous le 21. À ne pas manquer tout le monde. Bololo. Boni maman. Boni. Bien. Moi, je l'ai bien. Et l'équipe est pelée. Le 21 septembre, tous les années. Baye belé, c'est pelé. Tout le monde va déçu. C'est mon beau Dieu, mon nom. Ah. Tala, au moins, tu as na place. Lise. Oui. Na. Oui, c'est ça qu'on a. Maman, nazo ya na le bagage 2 mois. Quand on a Gare du Nord, Eric Ebita, il y a pendant la team ya Makila. La team ya Makila, toza awa. Na Ebita, Eric Ebita, kolo banini. Très bon yé, bato belle l'héritier Wata. Na Ebisa rayo, Wata ne makamu, Wata na confirma makamu. Paris ba confirma ngo, o mon makamu sama na tanga ba wera. Mama sa kabino mama sama na tanga ba wera, le comme na tanga Wata. Ça dit tamba ba Wata ne makamu, tala mindele. Tala mokili, tala batu. Ça dit na Ebita ni tolo ba pona mama Wata. Arkeli, bonsoir. Ton a Katsa Paris, arrivé nous à Katsa Paris, okolo banini pour ba Hollande biso. Accueil to ya la biso mikini, mais o ezama différent. Très différent. Donc accueil. Mamba boy, tout le monde a la maison mère. Déjà, merci beaucoup à la fanatique à la Polga, la spiritas, la fanatique à bonne musique. Ngouma, merci à vous. Merci Arkeli. Bon séjour. Ouais, merci beaucoup. Okolo bani lelo omoni makambo esila na Paris. Mérité Wata esiko la musango. Attaque chef d'orchestre okolo bani. Ça c'est la team Wata. Bana Europa, Amérique, tout va à la team, tout ça en boca. Pour la team Wata. Tu sais qu'ils vont comprendre la poule comme on a tembe cause à nous, on a un boca, tu commis le 21 septembre la scène musicale. Tu vas trouver Marambo ici là. Ils ont raté. Il faut avoir la team pour ça Mambaboué. Donc deux fois c'est dans la team donc après vous allez préparer vous ça va billet le 21 septembre. Tout dans la scène. Vous avez une surprise qui toque le 21 septembre. On a pas de différence de Andou le pays au bêta à Katia Paris. Tout ça là qui 2 mois dans ma équipe pour préparer l'événement. Tout ça qui 2 mois. Bah tout baser la biso, baser la peine pour le spectacle, les chants. Vous voyez que hier c'est les chanteurs. Biso pe ba poulet na e, vous voyez que biso lelo na orchestre na Congo bah tu voyez que chant, ça la team. Bah tu vas comprendre le 21. Merci tous les artistes awa ada peme na biso bon séjour na mboka to moni kenabi to kolo bani pona na événement o tikala o sala maté sala mikolo belé Héritier Watanabe atombola le loi telemisa batu na Paris mobimba
toloba oyo eza événement histoire etiendra ekotikala bato baobeta masolo oyo toye mpena kopesa makambo donc blagi te par yango oyo mambo ebanditi donc plein arrivé je reste foudre na mabele déjà biso toyaka na biso déjà yakolela ezalaki te kende ezalaki ke eske bakoya babosanaki biso toyaka na biso déjà toyesala boulot na biso boya koyoka ata na bodeconserve bakomaka date inspiration nango me basouffrance ya mondo oyo ekosila mokolo nini nazwaka yo bokausa bapota nazoka kala na bolingo tisia konde efimi ya bongoni différence osali entre Belgique na Paris kuna eza pa banoko awa mpe eza chez biso kaka donc awa banoko mais awa yobiti awa place libangambu nde ezali événement eza donc différence po ezala donc parce que awa nde pas ça c'est place non ça les a mais Paris na Belgique ya biso moko kaka donc rien yo koloba nini mpona papa biso qu'est-ce que na biso mingi oloba te baya le 21 on comprend la musique on monte le spectacle ya ba invité musu ya poto na ba moni bango te ba moni wala ba mona rara mais ba surprise eza mambo eza belé ba ya bazwa billet vraiment bon c'est là wata ou rien au biso nord biso kitoko na loli tozo to continue ba interview na biso Charlie sabaote zo biso image kuna tozo héritier Watanabe donc awa eza show awa pena mokili eza awa ya grave donc héritier Watanabe apesi makambo na kati ya Paris Tracy Mbelenga amoni héritier Watanabe apesi makambo na Paris makambo ezala te héritier Watanabe azongisi makambo zwa sorti héritier Watanabe yango wana héritier Watanabe wana azokita déjà héritier azokita wana mpona wata le 21 septembre makambo ezala te na kati ya Paris mona roi non T10 yo journaliste monene babetelo lisolo te yo momoni toyaki nzela mona bino tomoni depuis Congo ezala Congo wata za premier artiste musicien ya génération na KKT mais depuis génération banda génération tout monde a pena wata ne ba yo yambela ye na ba période oyo oyebi que Jeux olympiques et aussi la kalatrote sécurité eza ya makasi na Paris ba mona troupement ya batute mais tala niveau batu ba yo yambela wata ezala te en tout cas concert déjà le 21 septembre eza s'annoncer bien eza couleur eza déjà réussite la concert où est-ce concert betamité arrivé juste à Wata au moni ngombi ya bato awa tout Paris ezalaki awa tala bat bakete Wata kena déjà mais tande bat bafandi ezalate eza matanga te moni exceptionnel awa lelo na arrivé à Wata na Paris ya exceptionnel ezaki mbila fuka masengi Wata pardon bakota na mutuka akende po bato basa la disperser mbila sengi na monate mbila sengi étranger pardon bokota na ye na mutuka akende po bato basa la disperser et le exceptionnel onga na moni yangwana ah ouais siko to bani pour bato wala ni oyo no se bele bani Wata pour le 21 septembre à na kati la scène musicale na Paris au sommi billet na noté profiter somba billet na yo parce que les jours wana en tout cas beskize au salate ba billet pe et au tekamate profiter somba billet na yo nata auto zaleli pour osa la présent la concert le 21 septembre batutu pour bo sommi ba billet te bo somba billet na mino parce que kuna to yo la bonne musique la musique intelligente y a ba musicien et ngombi ya batu o ba ye ezalana noté on comprend au moni c'est ça la grandeur d'un artiste musicien oroya te placement boy o les gars inaperçu donc baloba no Wata asa musicien munene asa la musique intelligente bat balingaka ye ya wana moni preuve nango yango Wata ke déjà batu bazakaka esa démonstration de force nini exceptionnel au moni pona héritier Watanabe ana kata Paris mbila fukami asengi Wata pardon matana mutuka pour que batu basa la disperser ezala na noté oeza pays de loi oeza pays ya ba c'est ba wera non mbila fukama senga pardon Wera salama maminene wala vient na biso sa polémique on comprend mais polémique ya Wata na wera to linga to sala on te tant obeta masola Wata za mwana wera sa polémique to loba automoni eza exceptionnel o ngana monitanga wera ngana zalaka te na yoga masolo mais o ngamo na vivre ngo en live comme on a magno ba supplier Wata amataka na mutuka akende tala preuve année Wata ke metande batu ba tondi awa
bato batondi watake déjà atiki solo na kaka bato ba profiter na solo wana yango na moni bato bafandi ba mela ba olia chute nango toke chute pa mbutalo mi na Château Rouge toko tante tongo kuna est-ce que tu confirmer le que héritier Watanabe aza parmi les musiciens au bazana staff ya mné na kati Paris eza ku question poser te noto est-ce que tete longola est-ce que lobake lelo oyo yo bato ba yeba yango Wata aza premier musicien na 5e génération ou aza na basse ko leka ba musicien tout na poto ngamu tu na lobby yo mto lobby yango o confirmer ngo pe a confirmer yango pe parce que papa esalate to mona musicien mo bo akende ya beta tout na Gare du Nord boé aleka inaperçu ya osakana kutu te meta musicien mo bo akende beta tout na Gare du Nord na ba piano boé so ba synthé so ba nini ana abeta mama na fiasco esalate metala arrivé à Wata tala niveau ya popularité tala niveau ya batu ba bengi mbila ya tala bité musicien oza populaire on comprend musicien oza populaire Wata na ndule oza reconnu na France na Paris na scène musicale le 21 septembre le banini pour na bango o to somi billet en tout cas profiter soma billet parce que jour wana beski c'est aux alaté o ya no tegela na billet maman aux alaté et aux alapete et puis net na minute on est na somo ba soupçon il se murmure ba biyango sili OK net ba biyango pena et sili mtako saote le 21 septembre bo mona gindoki ya Wata merci merci beaucoup Bolo banini arrivé à Paris. Danger, on le baisse tout le monde enfant on était château de là c'est que Paris a ruiné. Mila bimi à ma belle, on mona mbila te, mbila ndem da panzi donc on a bien siga le 21 septembre. Bon mais bana ba maman pour nzembo za on est éducatif. Ozo prendre naza wana ozo mona ba dodo mirador cause nostra bana toi Paris Gare du Nord base yango donc maître Jérémy Lukante avocat patron na bengsi la bengsi ba basi tu akitoko ya moko yo pe ya Belgique ya Suisse ya London donc événement à mort le 21 septembre quoi miembe ya bino le 21 septembre to zela nini miembe zela ba spectacle kitoko ba nzembo kitoko ba misa propre ba danseuse kitoko ba nzembo kitoko ba mélodie kitoko danse kitoko et puis mutako kufa te mutako zokate spectacle ekolega bien merci miembe toyo Alpha Ngongo en tant que défenseur de la culture musicale congolaise, aïe le lobda koyamba artiste la biso sala le c'est samedi prochain on est la culture de la musique congolaise héritier Watanabe événement le kiawa là les salamate to moni pendant makambo bana to bani l'an 2000 là to mona ngote et yango pas déjà couleur ya makambo ngo zala jour le 21 to ya mingi ba billet to ya na plus de 5000 billets vendus o etikali on a basi ba billet sala nyoso bana lobby to le ka ba final to le ka ba ocha toko la carte site il y a la scène musicale pour ça va bien la biso pour ça raté au moment là que Rosanga voit ya chanteur la biso ya Chang bana Chang bomonit bana Chang babi miyembe petit bana Chang boye bele bo solo la boluka miyembe boluka miyembe na kati ya orchestre ya héritier Watanabe bo sepe là bo défendre nito sala ya pona manda chante ebite miyembe Chang ye Chang balobi en tout cas mkolwana oya Rosanga c'est que arrêter nyos toya ko soutenir musique congolaise en général babi les amoureux de la musique congolaise to défendre la culture na biso to yoka préparation héritier sali na kenaki na kinika pour 2 jours pour la ndenge azo répéter il s'est préparé en conséquence donc babi spectacle kaka on s'est le 21 babi le 21 déjà on s'est déjà na cadre nan pour ça on a biso ça la Boulogne babi on a na Boulogne Bilancourt salle wana oza na kata salle eza entouré na mai cadre moko ya kitoko ya munene kitoko et puis qualité ya son ezalaka wana ndenge héritier à se préparer to se là kitoko. Merci. 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 Les ongés sous héritier Watanabe toujours chemin de la gloire toi na bango. Oaboyi moki aboya sa mokili na ye. Toujours. Allez là on m'appelle à moni tous les ya à la CPL Makas ngaku ba bina mona na raté menaza na ezwa leader na biso. On va pour héritier Watanabe. Surtout biso batoto e poto sika makambo akala to mona te. To yo mona makambo pa wata nyoso bazoya makambo salama te. C'est que na biso ba bleda to yo mona makambo akala. To moni makambo akala to wana mona na Afrique wana to yo mona ngo sur place. C'est que bango tembe biso kanko. To sa makambo ezo sepelisa bango te to bakisi sunko Bruno Manzaka toujours. Charlie. Et à toi. Bonjour chef. Ouais, bonjour. Bon, à comment on a Paris, Yokolobani, Playboy. Bango biso to abata tembe aussi là jamais. Tembe ne tombera jamais. Bon, il y a ba visé Zoami. Ba visé Zoami le jour en coquille, héritier Watanabe le 21 septembre.
Quand même, tu as des soldats, donc dans 48 heures, soldats déjà et Salema. On a passé rendez-vous en Suisse, en Londres, en Paris, surtout Bazali, le 21 septembre, vraiment pour nous tomber la qui tire en Moka avec les chanteurs Héritier Watagoga. Donc on est ensemble avec Héritier Wata. Mambutu et les gars Pépé, musique et ça, à rendez-vous. Kitoko père. Pourquoi bani pour des centres Héritier Wata la gare la Paris Salamati. Auto monde à Paris. Toi la dernière artiste va Salamambo. Elle est Rey Mago na Cosa Nostra. Muku amoko chant. Donc bah tout le monde va bien le 21 septembre. Mambutu est calme. Beaucoup de morts chanté bizarre dans le 21 septembre. Somba bien, ils sont un événement pour se voir à la Mbogote. Donc, il faut que Mambutu. Ok. Merci. Charlie. Nambi la kokite donc Makambo. Ba diable ba bini. Oh, ba diable ba bini. Makambo era ba kolona ngo. Donc, o eza Makambo ya moto na tembe. Tembe ngone ngo. Donc, na moment oh, to a Makambo na luté rotonda ou pas, mais bon moni déjà. Et puis c'est déjà lumière. Il y a Samba Routete, n'a pas du tout Bakama, Mbila Moutakala Kwei. Oh, ça garde non, t'as Mbila Moutakala, aïe, n'a pas moyo. Il y a un bon blague. Ah, excuse, sorry. Donc, Mbila Moutakala quitté, donc, n'a pas moyo, évité, donc, Makambo, n'a pas souté, n'a pas le bateau, te dis, t'as non le bas, n'a pas et l'équipe pas naïo. C'est pour la toute première fois dans l'histoire de la Poulga, Toto Yatembele Magma, le boss. Dans Paris Balouki, vraiment Marambo, tu as évité. Pour le moment, Marambo, il faut que Goga Yatembe. Le Magma, le boss. Goga Nambila Kiti, Makambo, et ça n'a pas colonango. Donc Makambo, Baobek Sabino, et là Makambo. Tala ka biso to bimarate mais to bimi mo marambo yo donc nambila kiti po magamoleki mbila kiti te dizizo peno mo la mbila akiti na désordre po makambo yo et ça na bakolo nango ngambila ko mokonza mboka yeyo te dizizo mokonza mboka mona musala zo salama donc musala zo salama mokonza mboka yo wana la Poulga Toto Yatembe Mokonzi wana donc yako samba ku réalité quoi. Yako samba ku réalité. Ah ouais. Merci. Allô. Ah ouais. C'est ça mbila ba libération Mbila makamwa na bakolo nango mbila agekotika wata po akokite tellement ampleur eleki makasi na gare niko mbila yo salini agekotika alors bana wa ba wata azali chef tala na lo bana yo ban masalimisa na pardon banale tumekana mona ngo tanto bale makambo Oka mwana ali tribune. Na obi mwana oka mwana matoi. Kanda. La Poulga Yatembe. Ngaye. Tembe akei. Donc interview. Mbila ambimi accompagné akerotika un hôtel dans le Zalate. Ça fait beaucoup de temps. Mambo ezala souté Héritier Watanabe à Salango le 21 septembre tozana na la scène musicale to soutenir artiste Coco Chanel Mutima Spiritas makasi to boyoka ba Spiritas ngamba liboso na Spiritas na ebaye mais ayi place na ebiete mais na ebisa yango na kuzi Spiritas ali boso na yisongo na chant c'est 1000 anges 1000 démons nyoso to avant kutu Spiritas encore vraiment ba Spiritas vraiment en personne ngana mona Spiritas mais na moni en personne yo mona fast que na koko ba Spiritas bon okolo ba nini makambo ezala rendez-vous ezaka moko le 21 septembre le 21 septembre na bisabino ke Arche de Noé na suna minga lobate na lobby déjà trop
billet, promotion. Tout cas, il y a une semaine. Courage à nous encore les Spiritas. On peut te saluer déjà. Et ça déjà, et belé. On continue à prendre un mouvement à Bisso. Rendez-vous à Moko. Yangwana, les seuls. Totorina la tembe, Gogan, portefeuille magique. Si on tourne à Bilan de Bimisa. Bon son, baba billet, bon continuer. Après c'est bon. Merci d'avance. Toku tanaka kuna, maï sécurisé. Wata koyemba. Akoyemba. Moi, j'ai même mon bras à couper. Vous allez pleurer de joie, sentiment et la musique. Théâtre Sinia, rendez-vous pour la scène musicale à suivre. Babi Théâtre Sili, le 21 septembre, la scène musicale avec Héritier Watanabe. Tout ça, on a une interview. Tout ça, on a Noko. Tout ça, on a Noko. Fombila Koma. Dodo Costa Nostra. Côté banda, on a play, bon comprendre. Pareil, il salité mais et comme clean. Bon, ça a été comment? Bon, il monnaie pareil les salité. Pareil, il salité maman, ils sont bons. Maman, ils aillent voir am sala marambo après bisom to salango. Pas Paris. Après babimi ba mais c'est l'ambassadeur. Biso le 21 septembre Zelani. Mais tu yemba, tu pina, bon moi na play ba bima, ba bisa pièce. Mais tu yo makambo ali papa. Le 21 ma bezali. Ba beti ma petite papa. Pote bongi, yo ka musique intelligence, yo ka ba DDD, yo ka ba la coyote, yo ka ba ndema mose que c'est nini. De la République. Balina Queen, ba makama monde, ba chose de belé, o biso. Différence c'est un artiste qui récemment à Paris. Différence c'est jamais vu. Et là, on a télé, mais la bonne biso ba blédard banda to poto 305 ans to mona makambo te. Makambo to mona attend to en Afrique. Mbila koi. Mais tout le monde dit la sécurité. Les policiers ont la sécurité héritier. Mais maintenant, dans hôtel place à Rosala, biso ba spiritas, to le kakabango. Bino tembe, biso kanko. Joue-moi 6, ba playboy, ba payer ba pièce, ba lata bien, ba comprendre la différence, biso na bango. To rien la pièce est allée. Non, là, playboy. On dit là, play, papa, bon, ça biloko à Katsangulu. Concept. Ils nous ont pas permis de poser ta question. Voilà. Ça quand même ça. C'est ça ça bon faut cadrer pour na biso parce que médias la musique est ensemble. Voilà. Donc biso va mettre to kabwani. Mettre CD Alamba, mettre gouverneur Gattuso, va mettre Noso. Pour na son artiste na biso, pour la sécurité. Nga uti musika. Tu te poser question Zou Amabe. Mais ce qui est vrai, félicitations à toute cette équipe qui ont encadré l'artiste, sinon il n'y a pas s'il n'y a pas bima. On est arrivé artiste ndeni. Désordre. Monsieur le chanteur a baigné, monsieur l'impoli. A manqué France respect. Héritier a manqué France respect. Naïsio niveau abimisi batunagar du Nord. Naïsio mbila kogi de mbila yé. Hein? Embouteillage. Stratégie au monde héritier, c'est le cas où tu gardes midi et on garde nord stratégie. Non, c'est une bonne stratégie. Merci beaucoup. Moi, je dis mango. Mais maman, ça n'a pas de baboya. Le concept, il n'y a pas de comme lui. Ah, the great of all time. Merci. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Obi? Donc, papa, tu as garde nord. La forêt mtasala makambo to mo lelo magam na lobara titana lobara batu musuba sana sala ba jena lobara ngo que héritier azali incarnation ya Werason azali progéniture ya Werason voilà en réalité makambo seulement le roi de la forêt Werason mtasala ngo et lelo oyo mwana naye fils idéologique naye héritier Watanabe ayeko sala ngo et la kisika que bon comparer héritier na bi comparaté depuis musique en zongi na poto awa maramba bo salamate
depuis à Paris, tout le monde va concert, depuis musique et zongi na poto, nanu maramoto monité qui est arrivé artiste musicien orchestre naie, poto boukanaboye, Gare du Nord et boukanaboye jusqu'à ce que et alerté bambila donc héritier ba weleli na bambila donc apesi bambila ya poto musala et tout le monde a dit mais c'est qui on a tunaka na tanga wera lelo ba retourner sur na tanga héritier donc ba tout mais c'est qui c'est ce monsieur donc ça bien et là ça force il y a culture force il y a musique na biso et à Congo et je félicite héritier Watanabe je félicite son ensemble musical et bino pe ba journaliste pour na musala muneno bodo sala na félicité bino parce que vous êtes net. Je signale que l'artiste c'est tout babete na poto bozalaki. Donc le lope tour héritier bozali et ça fait plaisir. Merci na bino na o bozo sala. Donc héritier c'est l'incarnation du clan Wenge. Et ça le 21 septembre on bani pour le 21 septembre. Le 21 septembre na lobara que non o azaki na tembe o azaki na doute alongolango somba billet na nenga penza ya vague na nenga penza ya désordre po jour on a sorti le biga gena zelati vendredi au la concert na bateau. Je signale que bateau comme na bateau donc nazo senga route héritier faut la bête mata doublé parce que ambiance a boyé épopée a boyé en tout cas na ebso que sold out déjà lobby to robeta sur la sold out pour les loba niveau ba ouais là déjà ba billet mon colonel Franck Ilanga ordre national a auto somba 200 billets donc ordre national Franck Ilanga bokila kondor a sombi 200 billets. Il y a Théo Zambrota, Moutou Aliara dollar et lalate. A Epsina Piroger, a Sombel Batou 100 billets. Donc, Zana Batoulora, Bruno Lubika Mbonga propre, a Tini ba délégation, PDG Malou Mavoka, arme fatale. A Tini ba délégation, M22 Business, Fiston Itoukou, représentant valable à panneau solaire. A Sali Maramamine et Tomoni. Donc, Batou ba sombi ba billet en désordre, PDG Langue chez Sali. C'est de reconfirmer le héritier Watanabe, Azana staff collègue, orchestre presque belé, Oya qui n'a pas toi. Bon, on a habité sur les aveugles, ou bien aux homona. On a vu pour la lunette, c'est bien. On a la lunette, au tala. Ceux qui au tali après, on mis pas sa réponse. Parce qu'il y a un boy, comme alors polémique. Mais il y a un journaliste d'investigation. Aux ala qui t'ont battu tout betaki bayaki au monaki et les lopé au moni n'héritier à moni donc yonde muturoye baroye sabatu oh yo moni c'est ça. Ok merci puis au Jémo Lamboka to continue l'interview Charlie tunga to ya même vol mais na SN la place des alagité Charlie Pagalingomba bazwa oizaka première délégation deuxième délégation zoya déjà na baninga la fifisi wa ba fifisi wa stone bazoya amour de la presse ba rozala wa. OK très bien donc voilà. Et ça donne des Nico ya Paris pendant la scène musicale. Donc musalo tout ça là et c'est nara souka faut yambanza parce que parce que biso trop andeni baloko dena lo baga qui international et latinzoto libaya français débat international Torouti Belgique déjà tombé Bolexi Voldeni. Ouais, voler l'équipe bien, SN Bruxelles. Pour vous à partir à 6h. Un grand merci. Na bande gotou ya Bella. Ba ba yo ya Mabiso. Ba Apocalypse Masunda, ba Hervé Monza garçon de Lix. OK. Ba Joe Modamo qui Caspey. Ba Fader Maboula patron. Ande ba yambi biso et puis na Belgique na Paris awa. Yo mo moni Gare du Nord tombé. Ndele mbila bundi. Akokita à la Chatiki. Voilà. Mambabo ezai mamba les rois de la forêt. Ba série wana mais la bonne héritier watana bazong ici de lojango. Donc invitation à la scène musicale le 21 septembre. Na monisco ça les gomi mouké. Qui est na émission na pe mambo na monia na ebi ke bat ba ko la mai jour. Comme na bateau ba kusu ba nager la mai. Peut-être aussi on va tcha ba écran libanda. Ah oui. Ba tcha ba écran libanda parce que ba vieux Elliot bango ba oti Canada ba yé. Délégation Canada. Donc ba vieux Elliot mondo ba oti ba Canada. D'accord. Ba yani kini ya bazo ta Afrique du Sud bazoya. Donc, tu as vu que ça va être belé le 21 septembre, concert réalisé. Je crois d'ici lundi, il déjà sold out. Et ça, là, déjà bon, mon Dieu. Donc, on va la billet, si tu es commis débordé. Jansi Mayasi, Forza Italia. Mon thème, c'est Mayasi. C'est un billet. Véro Kiri. La PC Bambo Tebiska Zali bienvenue Makanga la paix. Nous les allés. Batombongo ba utabaki sasa ba yani kini ya bazoya ba tete ndai ba rozala ba
Maître Paul Djonga, avocat par excellence, sénateur Simon Ikamba. Ouais. Voilà. Nous les bétaki, bravo na bango. Ce qu'on va corriger. Débé au Salema, le 22. Alors ça, le débat, président Papson La Pointe, président des Eka Bouchkop. Ouais. Donc, tous allez bêler samedi dans la scène musicale. Merci beaucoup, Libaya. Voilà. Allez, bon séjour à Okima. Ah, ok. Un an parce que toi, Batasika, mais c'est 5 ans, ça dépend de validité à passeport. Ouais, bon, bah, y a déjà. Crédibilité à la mission, tu sais que tu as visa. Vraiment, la mission, qui m'a raté. C'est très bien. AEG, maison de production, Betsibiso, les maisons de production, voilà quoi. Ouais. Merci beaucoup, Francis Diba, et à très bientôt. C'est à moi de te remercier, toi. Merci. Voilà. Martin, Keba, la mystique. Martin, la mystique à Founia, Kita. Merci.